biso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya biso semba biloko bon nzembo lisusu oyo topile 25-0 ebanda wana kiangala kiangala oyo dal oyo premier kiangala na deuxième kiangala koto nde mutu batwaisiko oyo boni tosiko okolo na babal donc oni les pieds négocier pas filmer la biso c'est donc tout ça qui bouillé rapport à tout bâtiment même dans la joie mais il y a approuvé moi le contre on a eu bien là vous avez ngazangi dans mo pipé là et ça va continuer comment aussi la sous-traitance du peuple tout le monde a posé et surtout avec la différence sur la salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. En tout cas na mesana ko le baké TV moko baté belé na bi ki boza e belé devant ma poste téléviseur na bino o bozo landa édition na biso ya mokolo lelo. Oui, ezaka nga votre humble servante Prudence Ngimbi, la petite aux yeux bleus à la taille acceptable autrement dit original. Oui, Yabiso Podcast TV et qui bongo na district ya Tchangu, précisément dans la commune de Njili. Toza vraiment na liboso ya hôpital général de Njili, auto benga hôpital ya quartier 7, je crois que ba ressortissant nyoso ya Njili et puis ba ressortissant nyoso ya Kinshasa, ba yebi hôpital général de Njili. Yangwana ex maman Mobutu. Yangwana et siko wapi oyo le boss live, le boss Roni Malundama abotama. Donc toza vraiment liboso ya hôpital ya quartier 7 de Njili. Et ngape na botama kuna le boss Roni abotama pe kuna. Et tozo kuta na quartier 4 tozo sala vraiment nostalgie à quartier 7T. Toza vraiment de passage toye kato l'accepter hôpital oyo boss na bino, boss na biso abotama po ba misu bakata lokwa utara likola kweyaka. Oka utara likolo te. Ba misu ba mona lokwa to misu abimaka aboye nde ba mayebwe botaka abima bongo te. Donc les boss na biso abotama ndenge biso nyos ba botama na hôpital ya quartier 7 d'Onjili. Et so botali peu de l'autre côté bisiko ezalaki bilanga, bisiko ezalaka zamba banda ko leka ba traverser ba kota ba ya bouens kuna. Ya ngwana koma lelo hôpital ya ba chinois. Donc comment hôpital ya ba chinois ya ngwana ba tunyo ba yebiango ya ngwana ça peut référence et kangamika kana hôpital ya 7. Même Moussa na biso vraiment eza ko banda Sainte-Thérèse ti bisika au quartier 4 et Suki. Kuna nde bo découvrir ba balaba na bino botika kala, boko découvrir ba barwa kala kala, boko découvrir ba boutique ba Lorenzingi et sika oyo papa wemba sala ba publicité mvoata kumvoata, boko découvrir yango juste après ba image. Yango to kota bongo te sans que na saluer le boss Yannick Malundama, babi yonde mwana poto ya tongo na saluer na musika bisiko zali, na bosente ko saluer mère boss. Ah, yonde mama ni mama, le maire boss, maman Laura Chou, mantuila, babi oazo mata, avion le roi mutumozo mata mutu kezo ke nenjili kimbate ke masila, masina mama bana umela, na bosente ko salwe Jacking, babi yonde ingénieur amakasi na kati Londres, na chaîne Yabiso Podcast TV, na salwe bisiko zali, et na bosente ko salwe le monsieur Sam Kunku, les nécessaires motema ya mama Aimé Kunku, ah bo ume na ngwende na bino, et loro na bino na zwaki, et comme elle a levé Sam Kunku, mon apoto tongo, na bosente ko saluer et joie, na bosente ko pesa ba joyeux anniversaire nanga, et pas ya manager Mava, babi umela na ngwende na joyeux anniversaire à toi papa Mava, profite bien de ton jour, merci beaucoup et t'écoutez juste après ba image, à suivre. Forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na
na église Sainte-Thérèse mpona réception ya catholique ya Sainte-Thérèse yango tokomi wana na saluer bakatholike nyonso tous les catholiques en tout cas coup de chapeau à vous et bomumela na wende na bino bokoto bozongisa bino nyonso bisika bozali bondeko epuis bomanifeste na ya biso podcast wana tozongeka tokende vers Sainte-Thérèse bisika motu oyo minene ya mini orange ezalaka tolakisa mpe bino e faire toujours plaisir epuis tokota pouvoir avenir Forever grateful, I'm counting my blessings. I went to a big cause and Nicki Mingy. Nicolo na sekole kaba. We did my niggas, see the name of my balloon. Was he fake for the life I'm living? The coming is like I'm watching a movie. So kino kanisi bola mula yo eleki la kamai. Society of the king, na nyoso. Musika tunti ni teto moni ni nyoso kusama. Forever grateful, I'm counting my blessings. I went to a big cause and Nicolo na sekole kaba. We did my niggas, see the name of my balloon. Was he fake for the life I'm living? The coming is like I'm watching a movie. So keep the kanisi bola mula yo eleki la kamai. Osali ya kuka mwuru wa kiti exchange kwa mabu ya kisamae. Iwa ya soni ya kuka zaku iwa ni kamo na nyoso. Tomo sika tumuti nini tumuti nini nyoso kusali mekwa forever grateful, I'm counting my blessings. Ikolo na sekole kaba. Ute bandegi situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching. So keep the kanisi bola mula yo eleki la kamai. Osali ya kuka mwuru wa sikoyo toza komona na kolakisa bino église ya Sainte-Thérèse sikoyo toza komona Paris Sainte-Thérèse place okuta mingi ezalaka mingi monene wana soki otali kuna liboso eza virage eketi na place ekendaki monte oyo toza na immeuble ya l'homme yango oyo epi kuna liboso eza virage eke na place ekimatike e na nsima nanga boye soki otali kuna na nsima nanga omona immeuble ya sirope ya sirope ya sonam yango wana kuna liboso sikoyo toza na entré oyo ekota couloir ya zénith ba ekoma nango ave ya bamoto ena kozwa kali ekoma okota nango ti na kati ti ya basale alors kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tomuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful, I'm counting my blessings. I went to a big cause and Nicki Mingy. Likolo na sekole kaba. Ute bandegi situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. So kino kani ouais sikoyo tokoti vraiment na kati ya couloir toza bongo na première avenue ya quartier 4 de l'autre côté toza na avenue Kinzau et puis awa na gauche na ngata wana avenue Kinzau bisiko wapi ebende volume 1 ezalaki place motuka wana etelemi na porcelain wana ya mpela ya Angola chez le Martin V Martin ebende volume 1 ezalaki wana et puis na point a bisika totelemi bisiko ekoma boutique oyo ezalaka Zénith à l'époque ezalaki Zénith et puis eyaka koma ebende volume 2 V Martin azwaki so awa ntango Zénith elongo ekomi ebende volume 2 donc toza na avenue Kinzau et na droite nanga toza na avenue Kikusu eza première avenue ya quartier 4 eza Kikusu 1 Kikusu 2 Kikusu 3 Kinzau 1 Kinzau 2 Kinzau 3 donc totomi vraiment et puis la maison na mozomona na nsima na nga maison eza na droite na nsima na nga maison vert wana mozomona eza place oyo papa oyemba confirmaka banjulwa na publicité ya mbwata mbwata ezalaki boutique ya levier Laurent Lorenzi ezalaki boutique d'habillement na yo esika wapi papa oyemba confirma tout lenjilwa oyo andima bango kende na mvota mpenza baza makasi tokocontinue tozokota tobaki vraiment tolakisa avenue moko nsima na mosusu marke mpe tokosisa 4 mobimba te mais tozozwa quand même balabala monene baréférence ya tous les abonnés mpona kofaire plaisir toujours na balandi biso nyonso et puis na bafan na biso oyo bolingaka ya biso podcast tv
yango na kocontinue bongo te soki nasalue lisusu mon vieux Fulgence Kikila oyo mama Nadège Kikila mon vieux Fulgence babi moto moko bien papa boboto papa malamu papa social wumbela na mwende na yo petit na original talaka mingolo eza te mon vieux en tout cas nasalue na mosika mon vieux Fulgence Kikila mwana poto ya tanga wumbela na mwende na yo et tozokoba kokita jusqu'à ce que tokosukisa bisika kati kokesi merci beaucoup tia kondima likolo na nyonso po mosika tomitinini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing bawediwa bigi kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandelisi tobengama balongi ozi fair for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie so ouais siko toza bongo na gauche nanga toza na veni toi yango oyo avenir basango pour tout le monde bayebi je crois que tous les ressortissants d'Injili boyebi ndako basango na toa awa esiko bapère les plus baleka donc yango wana et puis lupango elandi basango eza lupango ya ba les défunts maître ya maota kufa déjà mais garage na ye eza honnête et na droite nanga toza na veni pardon avenue Pulungongo baro bozomona eza baro esala mwana asuma na ndenge mokele bara delmo je crois que mais lelo efifa nango eza basute koma genre si je crois ya babiloko eyaka mais à l'époque ezali bara delmo esala ngo asuma bisiko bale général de fois babeta bisiko ba grand-père bozi na baleka babeta ba concert na delmo oyo donc eleki kosala ngo asuma na ndenge ya mokete toujours toza kaka na kati ya couloir ya venise et tozokita mokie vers basimba merci beaucoup et yango na profiter lisusu pour saluer Mantou Matwila mi amore mama moko bien mère boss babi mama sociale mama ya bana ebele Mantou Matwila mi amore na lelo ya dega dans ce nom original na merci beaucoup et tout ça sur moi descendre ikolo na se kolekaba ute bandekisi tobengama balongi ozi fair for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamwa ouais siko tokomi tokutiki déjà couloir à Zénith tokimi sikoyo tokomi jusque na Simba Fils je crois topanga Simba Fils yango oyo mais avant Simba Fils po eza direction monene avenue pese yango oyo sokokuti mwa liboso kuna nde okende ekole ya Armel Disali ekole ya Armel Disali eza kuna liboso malheureusement tokoma ngo te ekole ya Armel Disali eza kuna parce que tozokota mpena bakati te mpona koganye le temps oyo eza avenue pese epuis bahotelaki ya wakinda yango wana kuna sokotela wakinda na avenue Kimaza yango wana kuna ileble wana bozomona wana de l'autre côté pour que ça toza na ekole ya bosomi bisiko wapi bakokutaka bakolaita kuna bazalaka bagénie ya merde à l'époque baleka wana bajuju kindimbi baleka wana elelo tozotangisa bana na biso teke baenzo biambo baza wana baelga mbangi baza wana baexcellent bana na nga na sebe bango na mosika bazotanga wana sikoyo baliza biambo baza wana bazotanga wana lelo liboso nango yango wana etangisi bapapa na bango etangisi bamama na bango lelo ezotangisa bango moko bana merci beaucoup et de l'autre côté bozomona koto oyo eza mipango ya bamwana na ye niu esali ya pasa wana bango yango e lupango bozomona na droite na nga eza lupango ya Simba Fils donc ande po ya Simba Fils bavie ma Simba mpe ya sonama baser Godé Simba baprudence Simba mon ami de longue date je lesali ya pasa mpana bango yango et tozokita superfize palapala bomona mpe ndenge yango tia kondima likolo na nyonso po mosika tomitindini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing bawediwa bigi kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandekisi tobengama balo liboso ya bosomi
lokola bosomi kande na oteli yebisa bino place boss na biso live atanga siko bapapi mangi batanga na sebe mona mosika molongo na mapele kita basalue bango donc baleka awa bashikundimbi epuis bana biso baoleka wana kande na toloba epuis de l'autre côté so okoti na nsima kuna eza iti bosomi na bisika bato bandaki kobunda badojo na kala wana mais lelo babundaka lisusu te merci beaucoup et wana tozala biso vraiment de passage expliquer école école bosomi boss na biso aleka merci beaucoup à suivre tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandekisi tobenga mama direction de deux directions direction ko omona na nsima nanga eza direction po ekeba kibambi et côté ma vie na biso le tour de terrain que j'ai salé à Pasa moi la portation de direction na bango ngo ka mbuzi bangana ba musamba ya ngoyo to kota ngo bomona et puis direction to utiro déjà de tiki bonsomi ya ngana kuna oui étage na bonsomi na bonsomi ya ngana tikali auto to na avenue Kizu auto Kizu ya ngoyo eza Kizu 1 Kizu 2 et Kizu ba fait na Robert Sekole que je les salé à Pasa motema ya mama Pauline Sekole Kizu na bango ya ngoyo et puis kuna to na Sumba barabara Sumba barabara ya bavina nga Benan Kosi que je les salé à Pasa babi les grands coiffeurs pour faire attendre la carte à Paris nous avons pour coiffer JBMP na Suki on vient Benan Kosi que je les salé à Pasa de là comment ni maestro et de l'autre côté nous avons le plan on a donné la chance on a sauté ça robe calade nous avons la vie chance qui là la salut les sous mon vie ou mais là le plan on a donné en haut la palapala et on est sur de suite et Samba oui et puis au bout de la femme on est comment on appelle va venir aussi merci beaucoup tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandekisi tobenga mabalongi always thanks for the life I'm living ouais siko kaka na direction monene toza siko toza bongo na nsima nanga ozomona venir palapala yango wana la sœur Mbimba pe à son âme bakibongo na bango yango ya kuna la sœur Mbimba déjà kufatika biso na kati kuna bakwango ya bavie nanga sengo que je sali à Pasa baza ba côté wana et puis vie nanga Morgan Matundu mwana pota tongo mwana Londres ye pana bango pe yango wana kuna avant day kuna et puis na sima su boyi eza avenir Musamba avenir ba master nanga tongo radio nzendi yango wana na sima bongo tozokoba bongo mais tolika bongo te ça qui na salué le président Adolphe Mutsimba babi mwana poto tongo motema ya mama Brigitte Kitemona mère à quoi la salué bino bo mais na ngwende na nous sera toujours exemple sur le plan na biso et non kita bongo te ça qui na passé pe micro na nga eta équipe na kusamba makasi na kombo ya ve na artiri yango et puis ameka ko saluer moi bandeko et puis ko souhaiter ba condoléances à la famille au babumsi ndeko na bango. Merci en tout cas na sepeli mingi na fille Ozedie ye toza awa matanga ya papa José wa kufiki na Paris et yaki lobby ndenge toza boto temi epa ya ba vie Manueno yo to simbaki ebembe wana na Paris na petit na Bruno donc communauté surtout ya palapala ya Paris Londres ba Morgan Matundu en tout cas to moni ba image nyonso botindaki biso ba vie biso ba kenaka la vie soto ebembe papa José comment ki lobby na butu te et comment ki à partir ba 21h tout ce qu'on a aéroport et yaki siko na minute yo et c'est la mort ya Kintwadi donc kana bango ya kuna pesa katafaka batie kuna ezo mona kuna katafala ke mwani kuna donc et papa José to le la penda mai na misu to kunda ye vendredi to kunde vendredi alors ya wana na kopesa bato surtout basima ki biso ebembe wana na Paris neti vous dit la Séraphin na de kona Eli nouveau vadio nous bosai kuna matanga wana papa José ko to bete na ebale lié wana ko na yaki lobby Belinda Bambo Tutu Mambu de tout la kati à Paris Antoine Obosa na pété les parisiens du moment à Chiliango yewana nous bosai bosana kuna bo s'abonner massivement na chaîne pour boba na ko nouvelle penza ya solo penza ya Changu chaîne biso yango ya biso podcast télévision donc bo s'abonner massivement pour vous avoir nouvelle ma fraîche aux équita na kini awa donc on a pris ba mbote na bana pe à Londres on a été Thierry Lubamba là surtout Nick c'est la zone de la yo Nick c'est la zone na camarade na petit na Eric Makadili
bazolela ndenge nini Thierry nani héritier Lubamba tozoyoka ete bon héritier Lubamba do bato no bazopesa mbote bango nso apesa bango mbote yango tozokontinue toujours tozokita sikoyo na kibambi vers totombe na chite émission na biso tozokende sikoyo tozokende na baba mune vers Vieroli bamichuri bango to bananzela malema tozokende vers bango. Merci. Ok, merci beaucoup quand des guides na biso makasi otoloba. Donc tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekundi forever grateful I'm counting my blessing bawetu wabiki kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandebisi tobenga palapala kandi tozoleka na biso tokutani mpe suna mwana susu ya kiangala susu ya ntongo makasi donc ye mpe ayebi so babosi na biso bien amela to opesa mwa mokie témoignage ya babosi na biso toza pana vie Victor linakoma paster nzambe abengani na mosala na ye. Donc, le pasteur Victor, bonjour. Bonjour, maman. Oui, papa Victor, mais quand on a tel c'est son qui est carrément nous service sur la bosse Malso, Yannick Malundama, Joking Malundama, et puis Yannick Malundama, donc on est bakolo chaîne pour la biso podcast TV. Mais comme tu repères, c'est moi nostalgie sur là. Bon, en tout cas, ils ont moi Kala, Roni, Yannick et JFT. Mais bon, en tout cas, Kala, bon, tamina kianga la wana bana desi quoi. Papa na bango munga ayo kutondo soigner biso. Nazo ba Kala même na nyata ndika, na nyata pardon CT. Batanga ndika na lokole vimba pape, on pona tétanos mais bakenda oteteng pa vie Silva. Na kianga la kawa donc bango très bien en tout cas. Si va voyager puis bakenda Londres, quoi? Dans Londres en tout cas Kala. Na habité sur bango bakoyi ba mais na yebi bango nyonso en tout cas très bien ko bana na père na bango na bango nyonso na voir même na maman na bango peut tozala ki na église moko. Maman wana tozana na église na Lindo. Dango ti azo kufa wana tozala ka pe wana biso tozala teka ba petit na kiangala bango pe ka ba leki so bana viesi. OK. Merci beaucoup. On est là qui moi témoignage bouquet pour na bavina pour na boss na biso mais qui passe la victoire au petit côté témoigner sur bango na bango mais est-ce que bakola na mon poulou télé ba musu bazaba bakola mon poulou en tout cas Roni j'étais comme je dans la grâce poulou vraiment OK de l'autre côté ça s'appelle na grand maître peintre Makasi Touré benanga donc maître Tolé OK maître Tolé yepé à pour comment que sur la bosse la bosse na biso neti banani Roni Malundama j'étais Malundama aussi que Yannick Malundama bana besi bango nyonso wana nayebi bango témoignage kaka ndenge passe à lobi ndenge bakola na quartier ndenge ba kamuna bango marche bien il y a un monde à nous on a rebâti ça au passe à l'oubli il y a un monde à piquer à la télé et tu as la fin de la garage pour baïdinga babimi les bandes babimi bakuta makaka si tu as vu na ba mettre pila ah wow si quand on est donc biso na quartier de la problème ya mokiti on dit les cinq il faut bayeba kanji izaka quartier ba bandi donc on dit les quartier ba frère baptiste oyo confinement na kisasa bayebi yango bien o bayebi nga bayebi bien donc toza ko cadrer kaka ba jeune ko batika dikuluna banini toza na bana tozo laksa musu bazo se taper classe non aye ko yoko la paix électricité ko ça la rappelle électricité la peinture pour les donc c'est ça donc la témoignage à malamu ezebele na ba vie o ya quartier. OK merci beaucoup Venture siko pona vina biso chez un petit cabisso. Vraiment, il s'agit de biso passer pour Azali Moninga Topoli Naeti à Keba Poto. On a dit c'est à Beli, ma kufi. Na minute au corps et qui lobby. Lobby lundi, et comme il vers 19h, ils ont un amour qui manisse. Alors vendredi tu la veille, samedi et jeudi tu la veille, vendredi c'est l'enterrement. Vraiment ils ont ma famille pour na petite na biso. Merci beaucoup. Et on a vraiment toujours les cannabis. Merci. Nous avons la PCP Mbote Nanga et pas à Lisette. Lisette le vidéo qu'on a hier, donc nous avons peut-être le poste. Bisous de bien beaucoup plus marque pour nous. Donc nous avons l'équipe, nous avons bien à saluer Bissi Kazali. Et toujours qui cannabis faire Kibambi, je crois. Kibambi et puis
Sikoto komi bongo na veni Kibambi liboso ezaka na bar moko banobenga bara tipoti ouais sikoto komi bongo na ntango ya bavenjaro ko biso toyebaka ntango ya bavenjaro otambola oyo ntango ya bavenjaro oyo wana ntango ya bavenjube ezalaka ntango ya bavenjube mais bébé ça souffre dans la vie de tout le monde dans le directeur de la CETI directeur ma groupe je salue la parole il y a je crois que ça la moi va pas mon pied parce que quand on va venir quand même il y a pas de temps on va venir on est pour bien à la vie c'est vie quête c'est à son âme pas on mais c'est quand même des gens qui sont mango ou à un médecin directeur d'une maison de la CETI boss live à Bontama ou à un médecin directeur pour le docteur Mago que je salue à Tassa donc on va y aller une personne va prendre la vie et les gens pas tout ça là donc ça là il y a un fait à son âme les deux bateaux qui sont là bazawana bachuke passe bazawana balando qui sont là bazawana donc il va bien na papier comme ça là mon face tant que je salue à Tassa bien na ngayo ya ngolo bien na papier comme ça là na saluer et le temps toujours qu'il dit oyo déjà le temps là autre baka éclairage à bana nji éclairage à bana nji donc toujours l'éclaireur que je lui salue à Tassa donc nous avons un gros besoin na papier de l'autre côté on a déjà quand il y a des dans la côte de l'Oasis c'est Kazali ba vena nga mayasi et on a vraiment servi mayasi na salle ka moi et toujours na nostalgie on te va la pelingana comme ce qu'on appelle ngana donc to bambi ko to ngana ouais siko to zaka ngana et puis de l'autre côté on a besoin de prendre la fête là moi on a tongo ça veut dire que ça dit bébé para bango yango je pense que on vous idée et puis ba kinto na kuna ici de suite mais to ko le kabongote et ça qui n'a salué le souci piman mapila babile no babana on piman mapila no babana c'est aussi et puis nous sommes salués Babson Wadela babionde meilleure caméra na kata Canada na salué aussi aux amis mende na yo et na salué les sous papa Jean-Louis Moni babi moto na Nzambe na kata London motema ya maman Berthe Moni vous avez couple beaucoup d'exemples pour la vie vous avez vraiment des exemples à suivre mais na mwenda na salué bino couple Moni na musika et na continuer pour voter sans que na parce que nous na et pas ya moi Nzambe Shadia Davida journaliste makasi et puis avec ko pesa ba mbote na ye et pas ya ba oyo ya merci beaucoup toujours na domaine de biso toujours continuer domaine de biso ya nostalgie balobi chan eza kaka moko podcast TV vous s'abonner toujours vous s'abonner merci et pour na pesa mbote ona koleka bongo te sans que na pesa mbote nanga na pesa mbote na couple Prince et Rachel na pesa mbote na Shelivana Paola et na pesa mbote nanga na Bella Diallo business human et sans oublier à maman Agnès et la top et sans oublier à famille nyonso qui est là na France papa Arsène Jerry babi moto na Nzambe siko zali na pesi mbote sans oublier à boss live na pesi mbote na ngai na ye moko lisusu boss yani malundama na pesi mbote na ye moko balobi mobali ya pembe balobi pona mayemba alpha kumela na yo mobali ya pembe na balobi boss polo yangi babi polo yangi siko zali
1 et puis le bus idée en auto télémi et le bus ya ba grand béros et les papa ngimbi pe asona ma auto tika biso kala mingi te ipanga liboso bozo mona oyo eza lipango ya ba ki ba fe na ki sabe oui lipango na bango ya oyo ba sœur Yvonne ba vieux Gilles lipango na bango yango na coin et de l'autre côté à ma gauche na ba papa infirmier boye ba ka Baroli, le pont d'Abango, Yango, Bavé, Gustave, que je vais saluer à passant, le pont d'Abango, Yango. Le bouge au bout et ça, le bouge au boss live. On est qu'il y a un congé, pas qu'on a bango, on a tout le monde qui a mis le bouge de la vie va mener. Yewana, le bouge, il y a un mélange d'imbe, c'est le bon biscuit, parce que la musique de photo, le bouge à Bajom avec Singimbe, la bien l'océan, gros, le même, le bois sanité, avec le Yango. De suite maintenant ce bazar au bana bus ba yebi bana bus union sur la secret de musique des années bon c'est manifesté na kata ya biso podcast TV bana bus to vise la na kata ya biso podcast TV et le pont bozo mona o ezali pont ezali na boko pour ba best marqué famille na passer na mal sur le photo va intervenir c'est comme ça ba joine ngongi na c'est comme ça pour le moment, il y a un peu de michou na salle de bango. Et puis, pour moi, il y a un toujours dans beaucoup. Et ça, il y a le vieux Adouama. Il y a un Adouama, il y a un dépôt, il y a un sanga, il y a un yebaka. Il y a un bango, il y a un wana. Merci beaucoup. Nous avons Sabino qui dit que nous et puis la bossalité pour saluer la timba des affaires babi motomoko bien na saluer bisi kazali ou mais na wende na papa social et quand na domaine nous faisons na stratégie na on les capé bon monter sans que na parce que sur le micro on a pas jamais fait casse babi la femme a un caractère agréable Cynthia Touizana wana ndena pesi micro et puis à saluer moi qui va tout là. Voilà, quand on a domaine, il y a nostalgie, j'en profite directement. Il y a pour saluer papa, patron. Donc je commence par Joël. Kalala papa, je te salue ici Kozali, ainsi que à toute la famille Owando. La pestime va monter bébé ici Kozali, donc j'en suis sûre et certaine que tu vas coutanaga qu'un jour. On dit bon ça là que tout le monde a. Mes salutations à mon maître Chokando Ige Kavé. Balobi moi na Switzerland j'attends. La pestime monte ici Kozali maître Chokando Ige moi na Kavé ya solo. Mes salutations à Sandra Nkoyi. Makopa, oh, yonde Makopa na mona okrémo Sandra Koyi, Makopa ya tongo ka ndenge zalaka, sans oublier le papa Merlin Ngolo, moto na Nzambe, balobi yonde moto na Nzambe papa Merlin. Donc priez pour nanga tianga to loboko na musikati. Na mona bikamwa ka ndenge zalaka ça nga plaisir et trop papa Merlin Ngolo mwana moto na Nzambe ya tongo. Sans oublier boss Roni Malundama. Mon boss, je te salue avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de politesse. Mon boss Roni Malundama ainsi que mon boss Yannick Malundama. Notre mère Laura Chou, le bien dans Mataravio, le camp Matamutika. Maman Laura Chou, je vous aime énormément. La vie est trop donc, continuez à demain, il y a nostalgie, ma fanatique, nous sommes. Il y a un abisso podcast TV. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement pour nous voir. La émission est bien, oui, qu'on édifie, qu'on s'épile Sabino, pour nous voir ma caméra. Bon, continuez toujours pour la carte la chaîne pour s'abonner massivement. Je pense qu'on va continuer tout ça. Hein? Vous avez vu Quentin, la Seigneur aussi, quand vous avez Paulina, Célina. Vous avez pasteur Nanga Faustin, vous avez bien Nyangi, il y a un rôle de 12 et na sima quand vous avez cabine à courant, cabine à courant, on a fait 4 et na sima cabine, je crois vraiment à nous, ici là pour putain le bip des Alaka, mais le lieu c'est là sous-souté, et le pont il a mis un pont et la sœur Fiki.
yango wana ekindongala donc tozokoba tomona mpe bamanianga tokenda tianga na bisiko wapi Boss Life abotama epuis tocontinue ainsi de suite. Merci beaucoup et nakokoleka bongo te seki na biso journaliste makasi miko na kombo ya babi les garçons simples Sarif Balou, le président de groupe Parousia. Il y a dans ce chien. Merci beaucoup, Original, la petite Zéblé. Dans le domaine kaka ya nostalgie, dans le domaine kaka nostalgie de tout le béla toujours. Merci makamaboué ezala wapi ceux qui na podcastivité. Tout ça toujours wana sans plus tarder. Na kozang sa mbote na bolo yangi sika ozali ba mbote ebele. Na pesi mbote nanga na papa Gilles Mangumba nzonzi ya makasi. Vedi nzonzi ya solo na Londres. Vedi ba na Londres ba mona pas cité pour na ba nzonzi dans papa Gilles Mangumbu nzonzi ya makasi et sans oublier Madotoko passeport rouge vraiment ba mbote no yango yo esika ozali vraiment épais Samelio Flore Kimbota et Nafi de tous les temps, yo vraiment ya tango nyonso, Nafi nanga ya tango nyonso vraiment mbote belé bisika ozali sans plus tarder na pesi mbote nanga lisusu na Mi Kinsala mwana mputu ye 3 fois Mi Kinsala mwana mputu ba mbote no yango yo o apesa coupe cinéma par rose ya maboko turo vraiment na pesi yo ba mbote mingi sans plus tarder na zozong sa micro na yemoko la petite osier bleu original. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup et à suivre. On a appelé Manianga. Manianga, il y a la master dans la maille. C'est bien. On fait à ce moment. Master dans la maille. Batika biso déjà donc c'était ma paix à son âme. Et peut-être toujours qu'il y a des sikoyo bongo na balabala yangala. Siko wa Boss Life abotama na ndio bato moni na bango comme on a fait que na santé ouais siko toza bongo na balabala oyo Boss Life abotama de ki balabala on penza ya ngolo yangala to benga kala yangala mabele parce que toza na deux yangala mabele et puis toza na yangala dal. Le Boss Life abotama na kiangala ya mabele et to kota na balabala on to kila tino pe lupango na bango ndenge yango ezali et puis que je montre quelques témoignages sur Boss na biso et la balabala penza ya bon mon vieux Silva Dianzenza mwande papa ko abotela biso le Boss Life oui quelque part pe na benga raé Bof Silva Dianzenza que j'ai desali à passer moi dans l'homme dans tango baba na bango yango esika pe Silva botami esika ba Boss na biso ba botami to kota to mona mpango na bango et puis nous avons quelques témoignages. Merci. So tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to mtini ni te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing ba we do begin cause le kimingi ikolo na seko le kaba ute bande bisitu benga mama balungi always give thanks for the life I'm living the coming is like a oui, si quand on a bon, on n'avait pas vraiment il y a pas Boss Live. Bon, on a un mot. À l'époque, ils avaient porté au thé. Les ma porte, ils avaient mis à me pousser par la société de Vadianzenga. Il y a un mot, à Boutamen Awa, Banane, Baroni, Malindama, Joking Malindama, et puis Yannick Malindama, Boutamen Awa. On n'est pas en haut. Et tout le monde qui est pas possible, parce que je suis dans la carte, pour nous, on a payé 4 francs. Je crois bien, caméraman, ingénieur à l'exception à moi, image à moquer, il y a un dingue zalaki, il y a un guana pinza le pont na bango, et comment un peu modifié. Et les bossons n'ont pas voyé, le pont bossons les enfants à basir n'a pas mis ma cambo. Na salué Chikazali et puis le pont il a dit ça le pont il y a famille qui wenge doyen le pont il y a pas doyen en wana kuna famille qui wenge nyonso na poto na salué bino kubanda na mama Claire ti ba kubanda na sœur Didi na Tatiana qui wenge ba Rachel qui wenge ba Gloire qui wenge et mère Boss na salué bino nyonso na musique c'est bozali et en face na bango le pont il y a ba mama Cécile donc on peut battre na bibi on tellement malamu te moi batona et puis le plan on a une biso qui le plan il y a papa na biso le plan ba ato
Oui, pour la maman, on a pas papa. On a posé une combo, on a tout pour comprendre. Et puis, Souvez-ka, souvez. Yaka rapide, balu quoi. Qui a ngala o ba pisa moi témoignage mon kepona ba boss na biso. Bonjour papa. On a kata mabele ya kiangala na bi ko za doyen makasi na kata ya mabele oyo. Mais comme qui ko tout mon nostalgie mo qui moi témoignage ka pona ba boss na biso Roni Malundama, JT Malundama ici que Yannick Malundama. Bana papa Silva. Merci mingi na donc matin mingi. Et pas une bino nembo yeli biso na balabala on a kiangala biso za penda ba doyen siko oyo ba do siko kolo na balabala za biso donc Roni ne bien ne bi vie Silva ya toma filmer na biso c'est to beli to ki mambango et c'est pas vie Silva to Roni za penda biso za ki ndezi ya mama na ba ce qui vie Silva ke boulot mais na bon sens la vie bilamba biso to Roni moi na sera à du seul le pang na bango aller chez biso teme na mi aw mona aye a kengili olesko abenga timba il peut dire là donc avec qui koko on ne sait bien que toi les gens petit bébé donc c'est ce moi trop donc aye binga bien ngane bien na mère na bon temps kufi donc biso to yebi histoire ni Silva na ndenge akasaki isengo mingi. Ok, mais bon, voilà, on va bien la quartier, pour ça, on va coller bien, on va coller mon boulot, désordre. On va prendre une. Bisous, on va bien. Quand on vient Silva, quand on femme né, maman Baroni, Koufi, biso ngali, Timba, na cause na bango moko. On a le pang na bango biso to la awa na ndako na bango. Vient Silva, attirer so palais chambre salon, na vie de brino. Natalik na zona c'est maintenant c'est là donc pour la vie tout ça ngai tant na bimi na ndako na 5 na fanda awa pas de fille on a pas de kiawa pepe ba yina ne simo pour na bimi na kuna manyang abasi. Ok, merci beaucoup mon fils. Comme Malobani au quotidien n'a pas vu Silva parce que je crois que moi kala moi yo kana souté Malobani au quotidien pas na ba wo soit ko le bani et puis ba Roni. En tout cas message n'engé zali ko na mon finake donc ba bossa na bisoté. Donc bossa na bisoté de Silva, Roni, Yannick na jeté. Donc en tout cas la CPL il y a trop. Donc on a appelé c'est en tout cas ningi bo zongi biso na mabele pena to monde na que non. Donc si le lo kanza kangal. Donc la CPL en tout cas assemblée oyo bisanga oyo batika te etombo c'est ce matin. Ok, merci beaucoup. Doyesu ya makasi mama pasa les boss live yobaki original soko koti ko boss na koluka mama pasa te mama pasa na lukai bango depuis lundi basenga mako na plateau de bateki mais nous appelons na moko ye oye moko ko se présenter nga pena mbali boso na mama pasa ba komiti na ajo na ebiti nga mbali boso de gloire au Seigneur il m'a aussi présenté vrai nom na et puis en plus c'est témoignage moqué pour la boss na biso bonjour vieux. Bonjour. Papa Kombo Timba Ilanga Rife. Papa Timba Ilanga Rife. Yabat. Ah voilà, les boss FC comment ça on kaba yabat tété. Abi ba yabat bazanga bondo bato. Ouais yabat yeyo. To bukaki ye et to ça vraiment na mabini na bio. Ils ont des mabini penza na mabini au mes contacts c'est moi nostalgie moqué. Moi témoignage moqué sur le boss Roni Malundama. Yannick Malundama ici que j'étais Malundama. Bana ya papa Silva Ganzenza. Infirmière makasi. Vraiment na sepeli mingi. Bo bakombo otangi wana na obenga bango bana obisoto bokoli. Parce que vie Silva, papa Simon, Yalou, Malundama voilà. Malundama azaba vie o bokoli biso. Et puis tant on y paye aux oies, moi siné na Gingasani, maman José, paix à son âme, baboti Roni, baboti Jipte, baboti na Yannick. Donc Roni tant azo botama, bisonde nde to bana ba Congo, bisonde bandezi na ye. Donc tozo meme ko banda bo mwana ti azo pusana jusqu'à ce que a kolipé to komi ko tambola na ye partout. Même
premier voyage autaki po totanga akomaki tozalaki na ye tokutanaki toyambanaki tosololi mais bavoyage mosusu tokutanaki te toyeka na sango. Alors ntango nazwaki message ke télé bakoya mpo bainterviewe biso vraiment nazali na esengo yango lelo bokomi donc ça fait de la joie pour ngai ya koloba na ye ya kopesa mwa témoignage ya vie ya bomwana na ye quoi voilà. Oui, bien si quand on va dire qu'on colle là, ils ont dit que ne pas même pas comme on va gêner parce qu'on colle là, comme on manque bien le colo, parce que n'a pas caractère on a été à manquer, même on manquer respect et puis à qui nous boule parce qu'il n'a honte. En tout cas, so tali tempérament même ya papa na bango vie Silva. On comprend que ça mutumo ya sérieux. Donc Moussa ne ya infirmier, Moussa ne ya munganga yim dans nos perceptions waton. Même ti aboti bana pe bakolaki na éducation moko ya bien. Bazali bana moko poli. Bopo na biso bakoye kozala mabete parce que biso moko bato to bokoli bango. Nous avons exemplaire. Donc Roni, Égypte na Yannick, bazali bano biso to tamboli na bango, to zomo na bango ne bazo kola ti na ndenge ba voyageaki jusqu'à ce que temps wana nde pesa moi vide parce que bango bazana à Londres biso to tika en Afrique on a okuta na souté. Mais dès le bas âge tant ba botami baza bano biso to simbi. To tamboli na bango to bokoli bango bazali vraiment bana moko exemplaire quoi. Ok, merci beaucoup mon vieux. Mot de la fin d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez continuer par Vessul, et puis ici qui est pas dans l'union. Bon, mot de la fin, na olobaka que na sepeli na geste wa penser na biso, lokola ba doyen ya balabala. Vraiment ils ont lokola to renouer contact na bango. Et puis ne dosali boye et suka boye te puis à la continuelle. De manière que tu raffermis surtout colis sous ba lien auto bandana ngokala malgré ça elle était bonga mais lelo lo ezongi vraiment yeso la biso esengo makasi na pesi bango mbote vie Silva et pas ozali mbote na yo malgré ça fait longtemps to monana et puis Roni na ebité soki to monana ndenge nini mais papa bateye yo Égypte Yannick mbote na bino. Moi, moi vite au copé ça. Numéro de téléphone est plus 243 89 64 25 102. Voilà le premier numéro. Ils appellent un numéro monsieur sur Bruxelles. Plus 243 90 73 63 230. Voilà. Ok, merci beaucoup. tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin kozeleki mingi kuna avenir Kuntwala toza vraiment na kati ya avenir Kuntwala toana numéro 70 na 71 et tozosala nostalgie ya quartier 10 mais comme de passage nde totelemi na numéro 70 na numéro 71 chez le maître, grand maître José Takisova, babi maître Mukumbu soit Tongo, mon vieux que j'aime beaucoup, mon rendre à Tongo, de qui parle à mon yango numéro 71, babi à papa Koulout, à papa l'équipe de famille na bango, nous avons vraiment la doya makasi na VZ awa, et VZ a omega qui peut sa témoignage pour na Njili, et puis on a appris ça, ok, merci beaucoup et bonjour mon vieux. Comment on a dit papa? Oui, vieux, c'est tout le monde on a mabela contre toi là. Puis je il y a plus de podcast TV. Toujours ça la peine de nostalgie dans le quartier 10. Non, tout combien tu sais dans le quartier 4 mais comme des passages. Ah, c'était pour mon vieux que j'aime beaucoup, le vieux José Takisova, que je le salue à passant. Moi on a Switzerland Tongo et moi le Bamuki et Kaka. Sur Vieux José, tu as soit sur quartier 10 ou soit sur Njili. Pas de problème, moi nostalgie. Donc,
oyo eza quartier na biso mpenza donc mabele na biso mpenza donc yango oyo ya biso mpenza nde banda oyebandeli mpenza donc zamba bapere basombi tobandi bato liboso donc toza badoyen awa donc botana bango esika bazali kote na ngai kote na ye basa ya quartier baza kuna bamoni kaka baelili toza na mwaka Ok, merci beaucoup, VZ. Tia kondima likolo na nyonso po mosika tomutilili te tomoni na nyonso tosali mekundi forever proof of God and my blessing na wetu wabiki koneleki mingi likolo na sekolekaba ute bande isi tobengama balongi ozi fait for the life that live le komelengis like a mochi ne movie soki nakanisi bolamu na yo vraiment na lupango ekangami na lupango baboss na biso chez Papa Vital oyo bino bolelaki makasi bobi original en tout cas bato nyonso baloba na bango te mais vie Vital aza maloba te donc vie na bino papa na bino ye toza na ye awa je pense que ye moko on s'est présenté sous malamu kolekanga mpe kopesa mwa nostalgie mwa mokie sur mabele ya kiangala parce que ye nde pena babi les grands doyers ya kiangala donc moi témoignage mokie mpona babosi na biso bonjour papa Vital. Bonjour. Na sepeli d'abord pour na respect ya musala bozosala napesi bino na mbote na longoli ekoti po bakolisa biso bongo merci yango na moni ndenge bino boye lelo na sepeli po na moni ya biso podcast voilà ozomona na sepeli ndenge na koloba bana oyo boss na bino musalo ya sali ekamusinga donc eza surprise moko monene mais eza malamu puisque azosala mpona biso mpona mboka na biso bamisala ezala ozomona alors nasepeli mingi mpo aza mwana na kati ya bana na biso nyonso ngai naza papa donc soki nalobaki na déborde te nakokoma nzambe te mais nayebi ke Roni abotami ndenge nini Jupiter abotami ndenge nini Yannick abotami ndenge nini c'est un peu ça donc ngai ndenge naza awa naza doyen na kiangala nabotami na kati ya lupango nabotami na maternité te nga botama na ndako ndenge oyo nabotama na mama ye motoni nga bakitselanga kuti na ndako ya nsima awa moni mama oyo akata motolu na nga ti lelo oyo nzambe azobomba ye aza na poto donc aza mama moko na kiangala numéro 13 moni nzambe azobomba ye ti lelo oyo mama ya ba José Likimba ba Adrien banani tout ça bakunku ba grand méthode donc ba sœur Elisa Zandumba c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Papa Vital et moi témoignage mokié sur Boss Napso Live Boss Roni. Comment dire le mot bételenga mokié le jour wana ya Roni na Francine. C'est ça qui bien. Bon, Roni bazan kola moko na Francine. Mwana yanga liboso. Roni pe mwana liboso epa Silva. Mista nanga. Donc Silva ndenga za wana tozali ko exercer métier moko kimunganga. Mais ngatala kaka nasepela pena na domaine ngo pena te bien que nazo sala ngo. Donc tant na moni que ngana za tout métier taximan, musicien, nyonso tout. Allez, na kamati ba biloko nyonso équipement nyonso na pesi Silva. Na bibo yo continuer métier ngana tamboli na elmu. Tout monde Ronita mabotani. Donc bazali ko sakana nini na Francine. Mwana ya ngai. Omona ngazo ya bon. Na ndenga kozala na Yesu ki lelo yo nde Ronia za sportif. Po na kasa na yo mona Francine azaki mwa muke mokolo na quelques mois. Mais ce qui a hier kana mkusene azaki kokola na ngoto ba ya menacer Roni. Écoute, menacer Francine. Francine ngabi nini? Woni mutu azali bien. Oh, nini woni azali nini? Vous comprenez? Donc
mpe Roni ndenge aza kokola ndenge wana nayebi te soki azalaka velu donc bapoil na nzoto tout ça donc en tout cas bogos oh donc Roni ndenge azalaki wana azalaki très bien donc nakotala boye nzambe aplasaka bavision moko na bano tobotaka biso sans biso baparent toyebi po il se débrouillait na angle nyonso akomaka même kosala sculpture donc azosala donc bamotif na bambeto na banini ozomonake badécoration wana nyonso Roni aza kosala moni qui peut être très courageux très intelligent na classe pe bon azaki kotanga malamu malgré ba possibilité na biso ya moke ya keba mais ça va a évolué bien moni nayebi te soki nakokontinue mpo mémoire ezofungwa na ntango bozotuna nga eyaka kaka en tout cas papa vie vital tetaka linio kako mpenza mosisa kuna poso kuna donc bon azalaki wana lisusu nzembo moko eza kobeta baza kozala mingi na ya na ye Guilin nzembo evoloko soki totyango na tourne disclaire wana mondo ya mama mondo donc Roni azobina na marque na ye donc loketo wana nayebi te soki ezali to ezali te Roni azobeta oyo ya ye ya marque na ye Guilin azaki un peu makolo X ye pa azobina na marque na ye donc soki totie nzembo wana do ye azobina donc tozosepela moni po ozomona me nasepeli ya trop na ndenge initiative oyo azwi vraiment nzambe apambola. Amen. Merci beaucoup et Papa Vital. Je ne sais pas ce qui est généralement malheureux continuer pour la poste là-dessus. Je souhaite pas Papa Siva parce que je souhaite ma dédication de ça. Bon, si vous avez une aventure, Roni, au moins, tant que vous avez une Francine, Ozoyoka, petit, Nagobeta yo, Koko na ye à moi si. Au moins, lui, oh, Thomas Amunande Nagobeta moi na petit wana. Tika matamuana, donc na kindibu quoi. Ozo comprendre. Au moins, tu oué to bando seka, donc yeso habita, petit. Nagobeta azolo bana Francine. Koko ne soka yoki nemano yoko alobi. Roni, Tika, Thomas Amunande Nagobeta moi na petit wana. Petit, kebana yo, donc lingalo eba ndibu wana. Donc biloko moko ndenge wana. Vraiment ça c'est l'ambiance quand nous besoin mona. Bien vital pena aké na pena ezala bato baiki balobaki comme si bazaka d'introduction. Auto pena to pena développement et puis ton souka peka à la conclusion. Merci beaucoup et si qu'on éviter moi le beaucoup de pas fait vital et chaque après comme ça. Et pas Silva bon. Yanzenza na ubanda na yanzenza puisque yende o asali progéniture oui donc nzamba bomba ye abomba pe biso asunga pe bana wana ndenga encadrer bango malgré ba masolo musuto yoka mais bon wana zamboka mususu mais bana ndenge ba komi na niveau wana na sepeli nzamba pambola bango et surtout boss na bio Roni. Ndringe a insisté que Azana Posa a mon Papa Vital. Papa Vital yeyo en chair et en os. Nazo qui m'a vieillé, ça m'a vieillé chez Zoyaga. Vous comprenez? Zomona. Mais il lutte contre la vieillesse. Est-ce qu'il y a télé mari? Mais comment? Mais comment? Nazan capitaine équipe, joue la guitare. Mais comment? Oh, capitaine équipe. Yazanga Brassard, Tata Boyende Nini. On doit comprendre.
Vraiment, ça c'est l'ambiance. Yango tika Mais na profiter pour saluer. Et c'est Stone Gimbi na saluer la musique. Babi un de mes futurs futurs mon poto. Na bossa te que saluer Kandine Lukebadio, motema ya papa Kefer Mubenga. Na saluer bino bisika bozali. Pourquoi pas grand maître José Takisova. Na saluer bino. Wana sko tonto yo kadindanda. Lindanda siko pour acter les électriques. Mais bon, on a évité. Nostalgie, hein? Nasa ndengeni. Na ko bete la bi. Te na yembe la bi na ta alimatu. Bayebisi ngai lelo na tongo na baninga alimatu abimaka te po ya kozonga mobali bakikela ye na baninga ata mokanda ya posa ezazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali fote ya nani abimaka te na kati wana eloko na dédié yango epa boss na bino d'abord numéro 1 après donc na bana na biso ya nzenza aza nga mais na bana na biso boss na bino nayope mama prudence bino nyonso moi autant bakombo na bino nyonso eza te me nayebi ke on est ensemble donc Silva naza koforme na basse abandaki kobeta mpe basse mais si vous passez en haut, je sais pas tout, mais quand on peut le blanc, ok. Habitez au souk, on a boyé tout, développement au paysan. Bon, guitare oyo na tikaka. Na tikaka pourquoi mon biso culture tozaka nango discipline ba papa. Ngai mutu aformanga eza 8 kilo. OK. Ozomona. Mais sikoyo tango alinga tika nga na Victoria. Allez. Makambo ko mama boy. Oh, akenda ko linga abasi mososo. Moi ba biloko anga ngwana bo papa lobi. Soki N'habitez vie vitale comme base des groupes d'ailleurs. Vous êtes enseigné Syrian. Bon, bamatos ka ndem tezozanga. OK. Ozomona mais tozana posa to kende plus loin. Mais bamatos tezozanga. On nyoto tezozana ngo nazo débrouiller na marque nanga nde yango. Na nani ko boka mbela wa. Oh, na boss karate bona nani. Na ba boss na bindo bana o ya biso. Vous comprenez? Ronier JPT, Yannick, bino nyonso bosala masolo, vie na bino yeyo. Nazo lutter contre la vieillesse, na lingi kutute ke yo botenga matala ndule. Ozoyoka misapeza nango bien. Nano komi na mo bangete. OK, merci beaucoup. Numéro vite. Numéro nanga po bozwanga facilement 081 plus 243 81 510 72 87. Nabandeli Lisusu plus 243 81 510 72 87. Oh Mususu Lisusu pour display baby pour ba téléphone en talaka ce qui emprunte baby 09 98 41 48 36. Nabandeli 09 98 41 48 36. Wana nde ba numéro nanga et ça la réunion sur WhatsApp. OK. Merci beaucoup Levé. Je pense que aussi ici mais les solo mtsuna liana loba. Loba. Tu vas déjà oh, na yo kaka ba crio semba bilokota. Semba bilokota ngo ba yeba ki wapi. Oui. Semba bilokota zaki mwana njili. Aza okuta na quartier 2. Soka azoleka donc babimbanzi bamatiti ona soka bendiango abendiango solo kaka ndengo wana semba bilokota. Bon nzembo lisusu oyo topile 25-0 e banda wana Kiangala. Kiangala oya
oya dal oya premier kiangala na deuxième kiangala kote oyo nde tozalaki na bajoueur ebele bayaya wana siko terrain ezalaki awa na ngambo na Lindu. Alors ndenge bazalaki kobeta bale kote bajogo balekaki trop bapile kiangala oya dal 25-0 ntango 18h ekomi ale nzembo wana ebimi topile 25-0 nzembo ngo boyoka yango partout boyoka yango me nzembo wana ebandeli awa na kiangala. Vraiment, merci beaucoup. Et on est qui nostalgie mouké sur Kiangala parce que nous avons les grands doyens de ma belle à Kiangala. Merci beaucoup et en tout cas, tous sommes ensemble de mouvements et on a tous bimamou. Pendant que ça la pour témoigner, j'ai pas à papa na biso anto et puis tout ça la shit na biso. Amen. Et pas à doyen sous ya makasi na kombo ya papa anto. Et yepe o mekamuki ko pesa mo témoignage pour na ba boss na biso ko malundama. Joe King, Jupiter Malundama et puis Yannick Malundama, papa Silva Dianzenza. Donc, pour le micro, je ne sais pas papa Anto, mais comme tu as quelque chose sur ma belle polo, il y a parce qu'il y a des doyens ma casse. Bonjour papa. Ouais, bonjour maman. Oui, papa, moi nostalgie, et puis témoignage pour ma doyenne, pour ma boss la vision. Eh bien, ça va, d'accord. Pour la bande, on a nous biso qui hein, beaucoup li banda mokena bango. Ti bakoli ndenge wana ti bakomi na bamboka wana bakili wana vraiment tobokoli bango moke na bango ti mpe kokota baklasse na bango biso tokomona tokoti bango baklasse eza sikoyo tuna bango nde sikoyo vraiment basala oyo tosalaki kati na bango surtout ke banostalgie ya babala babala bango oyo bango bazalaki na moke na bango ti bakoli vraiment ekosepelaki batika trace na kati ya babala yango. En plus, tellement que la monde et c'est dégradé encore. Et la trace moko qui est bango bazala qui va monter makawa. Na rosenga peut-être ngai de ma part, surtout que il bien que batika inga na capita balabala. À cette époque-là, jusque là les choses continuent. Qui capite les autres continuent. Ouais, ils ont connu toujours. Qui capite en ce qu'on a dit. Qui capite à balabala, le chef de riz quoi. Ah oui, chef de riz, voilà. Papa na bango bien très bien, s'il va bien bien. Et puis peut-être tokoko peut que senga bango na kati mo ya aide moko bodu na mboka na bango. C'est que ça ko di bongo. Donc la bitu na bango pa bango bazala ki ba kokoma ki. Alors ceux qui moyen d'aller tout le monde baninga bi bakeli bakunda mikuna la photo kuna ba seulement modernisation baba na bango. S'il y a peu moyen bango ça peut comme différence. Ba lumière na kati baba na bango ta ba panneau ouais. Bien, par contre, il faut un panneau solaire, biso ndenge toalia watu hapa tout le monde déjà qui pour la petite différence que voilà les babas na bango pas bango bazaki et voilà maintenant ils ont une différence par rapport aux autres. Ah oui, vous êtes très bien et puis tout c'est pela qui ba na azala qui tient la histoire. OK, maintenant ni beaucoup na bango bazoko la ça na côté de business. Oui. C'est par rapport à des bango tout ça là. Parce que mon respect respect na ni papa tout vraiment ndenge ba ki perdre na bango Silva même après même départ maman na bango en tout cas vie ndenge za ki ba comme surtout respect encore koleka ndenge batika kana papa na bango et puis ba yeba que papa oyo ba kamba na ye ko ba ndenge na ye ndenge na bango ko koleka mais le test bango qui est la tête respect na bango et très qui moi mal bien là puis moi je bango très bien qui ko na bango voilà il n'y a pas eu des problèmes pour la banque. Pourquoi la banque est vraiment très calme, très respect, vraiment très respectueux. Avec surtout, sur papa et puis il n'y a pas de mal. Ok, merci beaucoup. Bientôt, moi, je vais Basouka, mais vite, continue de faire vivre Silva. Soit pas va ouais, d'accord. Ronnie, d'abord, je remercier Mingi. Malgré tout, mon collègue n'a pas été moqué, mais donc c'est que à sa colis, mon tout ce colis, bon, on a IPC Fongwami, n'a pas trop. Et ils appellent bien. On a reçu un aïe qui aïe pas yaoutaki. Aïe pas yaoutaki, qui pas yaoutaki et fatika trace. Qui dit tout ça qui bouillé par rapport à une soupe batina, même bazan a idée à mais il a approuvé moi le contrôle. Voilà, il va bien. Madame vous n'avez pas dans le pipé, la rester là et ça la continuité. Vraiment, vous savez la soupe qui t'a.
tout le monde a appris à faire. Ah, autant ma belle. Et surtout avec la différence, sur la sali, à mon avis, la salle qui est le quoi. Ok, merci beaucoup. Et Papa Anto, mon numéro, vite. Ah, bon, numéro d'anga, ils allient 090. Bon, plus 243. 090, 493. Plus 243. Ah bon, d'accord, plus 243, 90, 493, 421, 83. On a pour répéter, plus 243, 90, 493, 81, 83. Ok, merci voilà, beaucoup. C'est bon, la CPI s'occupe. Oui, on est acquis témoignage, il y avait la biso Anto, il y a ma casse, il y a ma belle à Kiangala. Maintenant, toujours ça, moi, continuité, on a koye bapé, côté qu'on a ouéti. Merci beaucoup à suivre. Et na bonne sanité, puis na salué, donc maintenant ingrate, irreconnaissante. Babi maman ni maman sociale, maman Banebele, maman Angèle Abinda, babi madame Vital, yende capitaine de l'équipe. Vive Brassa. Chapeau à toi maman. Ou mère la moindre là yo. On a Kiangala dal, tu qui déjà Kiangala Mabele, tu comme si on a Kiangala Yadal. Dalo bozo mona to ça vraiment likola dal. Et outi banda kuna na boso midalo eleka na ba direction boso parce que direction munene bozo mona yango eza ba ipeko yango eza malanga ba kinzwana ainsi que dokolo. Et donc direction bozo mona yango ne Kiangala ya dal ndi to ça likola dal et que ndati kuna na foot on a ko benga makraou do fula makra yango wana et en tout cas to ko ko chité to comme vraiment na souka mais nako si les sabons question qui n'a passé micro na pas ya moi si nzambe shada dia vita on a coupé ça ba mo pas ya ba oyo merci zaka toujours na domaine ya nostalgie na biso et on a collecté pour nous créer sa beauté et avant tout le pour s'abonner toujours na chaîne mon podcast TV et ça monte la gagne na France et Rachel Banda na et sans oublier Achille Vera chez Livana pour Paola na kesi mbote na ngai na quand on commence na terrain à 6, on a fait terrain juste na terrain des comme tout le monde on va passer dans terrain à Malé et en Moana. Et donc édition de communes à Moana Souka et il y a mon gars qui a chité pour on faire la désannonce pareil et puis quand on remixé l'entreprise il y a sur podcast TV dans l'excellent micro on n'a pas moi si nous avons déjà la diabète aïe va peut-être remixer moi Batunaye. Merci beaucoup. Et merci. Balobi chaîne ezaka moko podcast TV vous comptez pour s'abonner na studio et dans le département de la symbole de la coupe presse et bon elongo bani na molonga nae Rachel balobi couple pour voir la mwende na bino et sans oublier Achilivana balobi Paola na pesi mbote na pesi mbote nanga na bela dialogue business human pesi mbote sikozali na business evanda mela na lisusu na pesi mbote na boss na ngai live esikozali na pesi mbote ya tro Yannick Manunama na pesi mbote sikozali na pesi mbote na mama Agnès Ndela mutoko sikozali na pesi mbote ya tro na pesi mbote na famille nyonso akitela na France na pesi bino ba mbote ya tro na pesi mbote na ngai na papa Agnès Jéri na pesi mbote balobi moto nzambe moto na pesi mbote na wadi mobali ya pembe na poto mona mayemba alpha poto comme ça osimanda esiko zali na pesi mbote na ngai na Boléac na pesi mbote na ngai na mama Chantal Mafera esiko za na pesi mbote na ye moko original balobi autre moti original Prudence Ngimbi esiko za na
napesi yo mbote, napesi mbote na toute mon équipe technique, napesi bino bambote, napesi mbote na ye moko azalaki na ingénieur na nsima caméra ebongo nazongisi susu micro na ngai na ye moko original ortomodi Guidance Ngib. Merci beaucoup. Tokoleka pe bongo te soki tozonza so micro moke epai ya Guida Makasi mobe acteur yango epe aza na bato na ye atikali na bango Merci en tout cas mon Guidance la fille aux yeux bleus yango wana donc tokomi na Chine l'émission so na sire sur lelo toza na terrain Sainte-Thérèse place ya tozokometela bale en tout cas nakosenga na bato oyo nyonso tu balotala biso partout pas s'abonner massivement na podcast TV ya biso en tout cas chaîne eza kaka moko oyo bokotala bokozwa basango ya fresh ya tiangu epuis eza kaka na tiangu te mwana kisasa nyonso tu oyo aza na besoin numéro ezali bokozwa numéro abengi biso kote tu tokokita tokokoma yango napesi mbote mingi na lomo projet multiple Diesel Nimi, moi de Gaulle, projet 4 millions de pilipili, papa na Charlène, Nakata Suède. Donc place yo Zali, en tout cas, Mbote Bing, ça Charlène a s'abonné. Après c'est Mbote na Minique, et pas il y a Alberto Ndofonido, papa Mapassa, on va y a Anita Yango. On s'abonner na chaîne Yangoyo, chaîne Yango et Belete. So lingo mona ndenge njili ekoma, so lingo mona ndenge basangwa kisasa ezalaka, chaîne Yangoyo. Napesi mbote na Zozo Mwanda na London. Zozo Mwanda otika bakolini Mwanda bango tu baza bien santé za kitoko surtout toza kitoko na bobosa na te bien nga Sekole Robert oyaki ni sasa ba séjour le bien pena moninga na ye fafa tamfutu pona kosukisa na bobosa na te nias na ngai Yannick Musanji Savia Kenge na Jenny Mamukoni dans la chaîne Yangoyo. Aussi maintenant na bino achili yango les parisiens du moment malamu. Leur surtout la personne en beauté. Dans un autre micro et pas il y a ngai collaboratrice. Merci beaucoup. Et la remercier bino na tout au dispositif qui va prendre bino. On a kolanda et Abisso Podcast TV aussi qui activité na million c'est besoin de mosala te mais vous préférez que tika mona mpo ya kolanda basanga kitoko et pas original wa ela bino basanga bien ela bino information vraie nulle part ailleurs chez Abisso Podcast TV. En tout cas merci na bino nyonso merci une fois de plus merci en tout cas na kobo ça na te ko remercier mes boss tel que Yannick Malina na ainsi que mon boss live. En tout cas, merci beaucoup, merci Nabino et merci Chemer Boss, Nabino Rachou, la Mayamana, maman sociale, maman na remercier, en tout cas remercier. La possibilité qu'on remercier Matou Mantuila, Badosa, mi amor. Ça oui na wende na maman yo na Belgique kuna. La possibilité qu'on saluer Sam Kuku, le nécessaire motema ya maman aimer. En tout cas, tous les amis m'ont beaucoup ainsi que mon vieux pigeon Kikila, ou ya maman Nadège Kikila. Et bah joyeux anniversaire Nangai et pas ya manager Maba. En tout cas, profite bien de ton jour, papa. En tout cas, la vie Panza, baby ça original en Yokuta. Et monsieur la mission est commis dans le Nasuka. Et la ma caméra tout ça qui bongo na moi la mboka 13h on est maman bala mingi. Mon la mandé fa bébé. La saluer Bisika Zali et édition la mission et Suki Awa. Tiakondima likolo na nyonso po mosika toutindini te tomoni na nyonso tosali mekundi forever grateful I'm counting my blessing bawetuwa biki kozeleki mingi likolo na se kolikaba ute bandeli si tobengama balongi ozi fait for the life I'm living ekomelengis like I'm watching a movie soki nakanisi olamu na yo elekelaka ngai osali ya kokabo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai iwaya solito tiakondima likolo na nyonso po mosika toutindini te tomoni na nyonso tosali mekundi forever grateful I'm counting my blessing bawetuwa biki kozeleki mingi likolo na se kolikaba ute bandeli si tobengama balongi ozi fait for the life I'm living ekomelengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya sondima pepe onga nazwa